Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na elelo bosona bino kobakisaka ka onkolo akotiaka tinanga nina ngaki na loba mukwalelo ndeko nanga leo na olobela likambo nzamba za kobenga bisete tozali batoyo toko yoka te pe toko mona te na tina nini nzamba loba na biso toko yoka te pe toko mona te kasi soki totali bomoi na biso toko landaka makomine mikolo nyonso toko yoka ka mateya bako lendisaka biso bako lobelaka biso kasi nzamba za koloba na bisete toko mona te pe toko yoka te ezotalisa te makambo nzamba lobelaka biso tozokoka kotiango na misala te makambo nzamba za kotalisa biso tokoka biso comprendre yango te so toke na makomi na nzambe za koloba na biso nini Isaïe 6:9 à 10 eza koloba na biso so tomati likolo ndeko na nga na zongi na 8 à 10 eza koloba na biso nzamba za koloba na biso j'ai attendu la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous. J'ai répondu mais voici, envoie-moi. Il dira alors va et dis à ce peuple vous attendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Kina tangi makomi yo, tangu na tanga ki verse yo, et sala kinga pasi, pe et la musa kinga quelque part, na ki ko comprendre te. Kenzamba azako luka, nani na kotinda, akende kolobela bano yo, po ba yokanga, ba comprendre nga, nani na kokende kotalisa bango nzela na bomoi. Kasi lelo soki totali, ba oyo ba telemi ba bengami basalela nzambe ndeko nanga bazali ebele toko lendisa bana na nzambe toko talisa bana na nzambe makomi kasi na tina nini nzamba za kolobete baza koyoka te pe baza komona te soki nzamba komi na point kolobete baza koyoka te pe baza komona te ezotalisa ke biso ba oto telemi pona ko talisa bana na nzambe eske lolenge toko talisa bango makomi na nzambe ezo fungola bango miso po ba mona gloire na nzambe eza ko fungola bango matoi po ba comprendre volonté na nzambe to tozali ko sala ba posa mitema na biso po ete mokili ebetela biso maboko nzamba za koluka nani oyo akotinda ba nani oyo bakokende pona kombo na biso balendisa libota na bana na nzambe. Matthieu 13 à 15 eza koloba. Pourquoi je les parle en parabole? Parce que quand voit-il ne voit point et qu'en attendant qu'ils n'attendent, ils ne comprennent. Pour accomplir cette prophétie que Esaïe vous a attendu de vos oreilles, vous ne comprenez point et vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Ndeko nanga soki tozongi na makomi na nzambe toke na Matthieu Yesu Masiya ayaki pe abandi ko enseigner bana na nzambe enseigner bango amoni kaka lolenge nzambe alobaki te toza koluka nani tokotinda po etakende kolobela libota na ngai babima na kati na mabe kasi naza kotinda bato me baza koyoka te baza na matoi me bazoyoka te baza na misu kasi baza koyoka baza komona te ndeko nanga liboso na nzambe eta dame neza lolenge nini ozali parmi ya bato nzamba za koloba baza na matoi kasi bakoyoka te baza na miso kasi bakomona te kasi munoko neza kobelela nzambe butu moi kasi oyo aza kolobela yo eske oza kotosa yango oyo azali kotalisa yo eske oza comprendre ke nzamba aza kotalisa nga lolenge boyeke esenge na tambola palobi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice tolingi nzamba asalela biso tolingi komona loboko na nzambe tolingi tomona bikamwa butu moi soki toki kaka pasteur o mutu aza kosala bikamwa biso nyonso toza nsima mokongo na ye kasi o nzamba aza kolobela biso eske tozokoka kotiango na misala o nzamba aza kotalisa biso tozokoka kocomprendre te nzambe alingi tozala lolenge oyo aza kotalisa biso obie toza kotambola lelo na baposa mitema na biso nakoki kopesa exemple ni bamama bapapa toza ya solo na bana na kati na bandako kasi ezalaka esengo mingi
Soko moni ke mwana moko oza koloba nene makambo aza koyoka. Oza kolobela etalise makambo aza ko comprendre. Esalaka babote esengo. Epesaka kimia même ata na couple. Oko talisa mobali ete makambo ezali malamu te. Mobali aza komona pe aza ko comprendre. Oza kolobela ye pe aza koyoka. Kasi soki ezali au contraire de konanga ezalaka pasi. Pe ezalaka pasi likambo ya malamu esengelaki esala makati na bino ekosalama te. Parce que yo ozotalisa ete eloko oyo omoni makambo lolenge ezali totambola lolenge wana te. Oyoki makambo alobeli biso totosa makambo wana. Kasi komona toza komona mabe. Tobongoli mabe wana bolamu. Tozo mona mabe kasi tokangi misu na biso. Otosali basambla kokomisa mabe wana malamu po ete ekokisa baposa mitema na biso. Balobeli biso nzela oyo ezali mabe, makambo oyo ezali mabe, tokangi matoi na biso po tokokisa baposa mitema na biso. Totango tokotalisa bana na Nzambe makomi. Totalisa bango te pona b'intérêt na biso. Tika na loba bwe pona batu bayoka ngai. Tika na sala bwe po batu babetelanga maboko tende konanga. Maboko babetelaka bobele Nzambe. Bana Nzambe ta balobi na yoki liloba na Nzambe. Nzambe zo lokumu. Kasi ya moto ya ndeko nanga kozwa makomi wana siko kotiango na misala. Tango toko yoka makomi na Nzambe, toko kotiango na misala te. Eze si lolenge te to yoki. Kasi matoi ekangami. Eza lolenge mama za koloba na bana bako yoka na bango te. Okuna kobeta nzango, okuna kosane ilioto, okuna kosane makambu na ye, okuna kutu mama lobi ko bima te ye kutu abimi. Siko biloko toko sala liboso na Nzambe. Lolenge toko mitambwisa liboso na Nzambe. Ndeko nanga, bo santu ya solo eza bo santu ya yo na Nzambe. Koluka tozala mosantu liboso na pasteur. Koluka tozala mosantu likolo na bandimi. Koluka tozala mosantu po ete bato na mokili babetelo maboko. Zala mosantu yo na Nzambe. Mbala boni toko yoka makomi na Nzambe. Me toka ko discerner yango te. Osi kotia molili liboso na biso. Mbala boni toko mona bikamwa na Nzambe. Me toka ko saisir yango te. Koluka te ozala parmi ya bato Nzambe alobi. O Nzambe atinde te kende kolobela bango. Kende kolobela bango. Bakozali na boko yoka. Me boko tika la ko comprendre eloko moko te. Boko mona kasi boko tika ko sosole eloko moko te. A quoi sert ndeko nanga? Osambelaka. Ondimela Nzambe. Okendaka église tongo midi pourquoi? Oza ko croire na parole de Dieu. Mo oso ko kostiango na pratique te lolenge na lobaki. Nzambe aza koluka biso na pratique. Ayok mama Josiane na lobi na likambo esengeli osala likambo lolenge na lingi. Na yoki nanga mina meki kotiango na misala te. Eza lokola mutu na yoki te. Poko yoke eza ko obéir na oba lobi na yo sala. Alors tant yo za ko obéir na oba lobi yo sala te. Quelque part matoi nezali akokufa. Toko te ya liloba na Nzambe. Makomi na Nzambe ko kitabutu moi. Kasi tala mitema ba na Nzambe ndenge eza kokangama. Na banzela ya kufa okokuta bana na Nzambe batondisami. Kasi makomi na Nzambe. Eske toza ko comprendre to toza ko comprendre te. To eza biso basale la Nzambe. O to telemi to bato lendi sakabana na Nzambe. Biso nde toza ko communiquer ngo na lolenge ya mabe po ekoka kosala misala te. To ezali nde bana na Nzambe mato eza ko kangama pe miso na bango eza ko kufa. Ana moma moko Nzambe ye moko atele makasikoyo alobi mama Josiane na tele misayo po osala musala nanga me yo otosa te o comprena te o sosola kate ndeko nanga ekokoma na moma Nzambe moko mutakokanga matoi akokanga motema nanga akokanga pe miso nanga na koyoka nanga isiloko moko te. Nako comprendre na ngai seloko moko te. Pe nako mona seloko moko te. Parce que Nzambe moko akangi. Parce que amoni ke alobi nako yoka te. Atalisi nako comprendre te. Ekoma kana ngongana Nzambe atelemaka pe akangaka.
nzamba kotalisa na lolenge nini. Yesu masasa koloba na Matthieu nini. Esaïe aloba, vous avez boyokaki prophétie oyo mo Esaïe alobaki. Kasi bino ba oyo bozi grâce à kozala nanga na Yesu ko éclairci bino parole de Dieu, na Yesu ko talisa bino po matoi na bino efungwama, miso na bino mona boko ndeko nanga toza na temps ya grâce ya ko comprendre makomi ya Nzambe, ya kotanga makomi na Nzambe pe ya ko comprendre nini Nzambe alingi tozala. Lelaka bapasi ndeko nanga bapasi mse ezali biso moko mingi toza ko akize monguna me biso moko tozali ba porte o toza ko fungola. Nzamba lobi mwana nanga kotambola nzela ote nzela ni kotambola ekomemona kufa yo moni intérêt na yo oboy kotosa otambo na nzela wana ememio na kufa. Ndeko nanga elobi quelque part matoi ne kangamaki. Omoni bandeko batambola kina banzela wana lolenge bomo ina bango ebebisami lolenge bomo ina bango elati kufa misu ne kangami omoni te okei kaka na nzela wana. Kasi soki Nzamba za kobelela akotinda basaleli na ye ako interpela kayo yoza koyoka te yoza ko comprendre te ndeko nanga ekomaka na moma Nzambe moko akokanga yo po ete kino yo kodinda na libulu yango esika tolobaka alimbisaka biso kasi ba conséquence elandaka biso na mokongo. Esengo na ba oyo bazali koyoka liloba na Nzambe pe baza kotiango na misala. Esengo na ba oyo Nzambe aza komimonisa kati na bango baza ko comprendre pe baza kotambola na volonté ya Nzambe. Obéir parole de Dieu yango Nzambe aza kosenga biso. Toko kotanga Bible de Genèse Apocalypse eloko Nzamba za kosenga biso kotosa maloba na ye. Mingi stango totosa kate epa lobi akokanga ye moko akokomisa mitema na biso mabanga poto yoka te poto mona te koluka te ozala parmi ya bato oyo babongisami na miso na bango emona te luka miso ne mona. Tanzamba taliso moni mabe okimi mabe. Tangu Nzamba lobeli o comprendre mabe wana otiki mabe wana. Il n'y a aucune bénédiction ndeko nanga. Bénédiction solo eza ko obéir parole de Dieu. Bénédiction solo ndeko nanga kotosa oyo Nzamba lobela yo. Liloba Nzambe eza koloba ke baza na misu bakomona te bana matoi bakoyoka te. Kasi ta baza na misu bakomona te elakisi nini tuna ye komona ke mutu eza mabe esali yo somo. Misi na eza komona te koyiba eza eloko osali moninga pasi. Misi na eza komona te mutu abebisami na maladi moko po ete asimbaki eloko ya mabe. Misu na etalisi ete ndeko wana bomo ene ebebisami po ete atosaki volonté na Nzambe te. Misu na emoni. Kasi tellement ke oza aveugle na molimo o comprendre te ke banzela tambolaki ememaki na kufa yo po koti kaka na nzela wana. Pona nini omoni ba intérêt omoni oyo esepelisi yo liboso na Nzambe oza na misu kasi ozomona te. Oko tambola likolo na kufa okomona te. Oko tambola kati na potopoto komona te. Oko tambola kati na banzubo komona te. Oko tambola kati na binamolilo komona te. Parce que miso na yo esili ezomona eloko moko te. Akambo na talisi bango me baza ko comprendre kaka te. Baza miso kokufa. Oloba miso kokufa lolenge nini po ozotala nga na lolengo yo. Misa kokufa ndeko nanga babi en réalité danaza ko répétango butu moi. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors soki esprit na yo misu na eza ya kokufa ndeko nango kotambola lolenga mutazo comprendre makambu te. Bakolobelo bakotali so likambi yo komona ngo na sens mususu parce que misu na eza kokufa. Bakoko ile loko mususu eza kopola tellement misu na eza kokufa ko yamba yango. Yango Nzamba za koloba na biso baza na misu kasi bakomona te. Baza na misu akomona tanga komona kaka biteme eloko bopesa ngeze eloko mabe ngana koko zeloko yote misu ne moni
Mais o miso neza kokufa akomona mabeta akomona kaka lokola bolamu ezali. Mais muto aza komona akoyeba ko discerner nge na simbi eloko yo est-ce que eza malamu to ya mabe na tu na volonté na nzambe nzambo lobi na nga nini eloko bapesi nga eza ya lokumu no ta lokumu te po miso na nge moni yango mabe na lolengo wana ndeko na nga molimo na nzambe akointerpele oke miso ne kofungwama okomona mabe nini evandi likolo na eloko bapesi yo kasi lelo tema to amisa kokufa kende ka lolenge ya bato to ko comprendre te babengi biso tokei tozongi boye tokei tozo comprendre te biloko ezo témoigner gloire na nzambe te makambo bato na mokili memi molili kufa ozeba sous différence te wapi bana na nzambe wapi bana na nzambe te ni misa eza kokufa eza koyoka nango kutu te nanga meka exemple moke kota na ndako na yo boma mwinda kanga miso kanga matoi osaleti muto ozoyoka te banda kotambola okosala même pas 3 pas te ndeko nanga okobambama kasi siko toza lolengo na miso ya nzambe mbala boni toza kokweya mbala boni tokobeta bashit mbala boni bomoi na biso ezobebisama parce que tozomona te okotambola ndeni soko ozomona te liboso lolenge ni soko ozomona te okoyeba bisika mabe evandi ndenge ni ntango ozomona te okoyeba bisika nini kufa ezali soko komona te bakoko tio memi yo na ebembe bolala esika moko parce que ozomona te akomona akoyeba ete sika oyo eza esika na ngai te nako kovanda wa te miso na emoni etindi obima na kati na mabe mpe otatoli gloire na nzambe na matoi ne koyoka te ndeko na nga nzambe alobi nzambe interpellé nzambe sifflé yo oza kuna te yo matoi nezo yoka kaka oyo eza kopesa nzambe lokumu te lobi renonce na mabe ozosala yo lobi lokuta nga na omona mabe na osala te nga na otambola na nga juste net renonce na banzela ozotambola te nzela na nga eza bien nana yebiso nga na otambola mabe tika misala ozosala misala ezopesa nzambe lokumu te tala bandeko no baza kokufa kende kosunga bandeko na yo te matoi ya kokufa me yo wana chaque dimanche okobelela nzambe yo wana chaque baaktivité nyonso ozangaka te yo wana soki otali internet na yo liloba na nzambe yo wana soki batali ndako na yo miziki ya nzambe yango ekobanda tongo ti pokwa me otali bomboi na yo banzelo kotambola makambo ozosala bakointerpela koki eza mabe butu moji okoyoka te tanto ozoka liloba na nzambe ndeko nanga toluka tokomprenaka nzambe alobeli biso nini tanto kolanda parole de Dieu tokomprenaka nzambe aningi kolobela biso nini koyoka liloba ya nzambe te mpo na moninga ndeko nanga koyoka liloba na nzambe te mpo na moninga yoka liloba na nzambe mpo na yo moko yoka liloba na nzambe mpo na yo moko koyoka ngo mpo na moninga te pourtant liloba na nzambe ebimaka peut-être eza kosadresse na nga esenge nayeba kozwa ngo kotia ngo na misala kasi ntango nga na koyoka liloba na nzambe na esika tala ete liloba etali nga namoni yango lokola baoloba mpona ndeko na nga alomonguna mpe akoya kolongola ngo kati na nga ntango alongoli natikali kaka pamba doki nayokaki na nga liloba na nzambe me esali eloko moko te na bomoi na nga quelque part matoi na nga ezalaki akokangama oti oyo akoyoka liloba na nzambe oyo elobeli ye ayambi yango ememaka esengo yango komona mutu mosusu kaka nde naza koedifie bino boye ndeko na nga okomona mutu mosusu mama nzambe apambo likambo yo lobi na nga ezalaki mpenza ya solo ndeko na nga eza interpellation nzambe ainterpele na eloko moko esengeli osala na bomoi na yo nde esika tozwaka lobiko nzambe alobeli eloko oyambi yango ntango oyambika liloba wana tia yango na misala ndeko na nga lobiko no yango wana yango tobengaka médicament yango tobengaka kisi yango balobi liloba na nzambe koya kokabola le bien le mal ntango yoki yango ekoti na bomoi na yo esepare le bien le mal
Me kasoki tokoyoka liloba na Nzambe, tokangi matoi na biso, tokangi miso na biso, tokoko belela, tokoko sala nyonso, tokotikala kozwa lobiko te, po matoi na biso eza kokangama, miso na biso eza komona te. Liloba na Nzambe eza juste net. Nalobaka ngo butu moi. Nzambo akela likolo na se, azaka toujours lisima makomi na ye. Et puis tant makomi ne bimaka, ezala pona kokolisa kondima na biso. Po ete tozala mir, po ete ata mbonge ye, ata mupepe ye, toyeba kotelema kotenir. Lotala bambonge ndenge eza koya. Telema toko yoka makomi na Nzambe. Toka kotiango na misala te. Toka koyamba yango na esengo te. Toka kambonge koya. Tala nde toza kopanzanaka. Bolingo elongwa. Esengo elongwa. Toke na mangomba. Toko kobanda lelo lobi na tongo monika batu bapanzani. Pona nini? Toko tonga likolo na zelo. Makloba na Nzambo toko bimisa butu moi. Toka kotiango na misala te. Pona nga nde na liloba na Nzambe bandeko na nga bebi liloba na Nzambe te. Pona nga nde naza ko edifie bandeko na nga bebi ko edifie te. Tande Mungu na sili koseme division oyo. Kaka kombo nini toko landa biso nyonso kombo na Yesu Masiya. Nzambe ni toko témoigner kako akela likolo na se. Yesu Masiya lobi ayaki pona division te, me ayaki pona korenir libuta na ye. Liloba na Nzambe eza kobima buto moi. Ezala oye ko interpela kabiso. Toyeba koyamba yango, toyeba kotiango na misala. Kandi na lobaki tokota na pratique. Liloba na Nzambe eza pratique. C'est comme si nde na pese exemple. Vandi na mboko yo etambolaka na loi. Bible toko fungola tobengi yango eza mibeko ya Nzambe. Me kaka Bible toko fungola butu moi ndeko nanga. Kaka Bible toko fungola butu moi toka kotosa yango te. Toka kosalela yango te. Toka ko comprendre yango te. Toluka to comprendre. Na biso boto telemi kolendi sabana Nzambe koyeba ko interpela kabango. To tika ko promettre ba miracle na muto azana no ebembe. To tika ko promettre ba miracle na muto na no comprendre liloba te. Yesu Masiya wande koloba nini? Ta foi t'a guéri. Peso tali mutu nyonso andolo ba ta foi t'a guéri. Ezaki mutu ayambi Yesu. A comprendre Yesu Masiya za nani. Ndo moni lobiko epesa melie. So lelo na mabe nanga, na mbindo nanga, na bosoto nanga, nani komona loboko na Nzambe. Na kotika la komona ngote. Esengeli neba kopeto lama, neba kokango lama, wande na moni loboko na Nzambe. Koka liloba na Nzambe yambango na esengo. Esike interpele yo, esike taliso mabe na yo, esike talise tozo mona tozo yokate, kanga esika wana. Yamba yango, tiango na misala. Nzambo aloba kaza toujours sima makomi na ye, yenda koba kosali lobikamwa. Moto moko takosa lobikamwa, soki yo moko osimbi bikamwa no na bomoi na yo tende konanga. Na kwa koloba mingi, me Nzambo akela likona seba na kopambola bino. Na benga kele Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oya pesa ka lobiko na boba kozela lobiko. Oya pesa ka bomoi na bazolu ka bomoi. Oya libera ka ba captif. Oya libera ka ba condamné. Oya pesa ka kimia na miteme siliko zoka. Ndeko nanga, yo mutu moteme zokisami. Yo mutu moteme zangi kimia. Yo mutu zeba te nini na sala. Minanga na suka. Yebake, Yesu aluka kabiso na moma wana. Sikoyo tika ngo nyonso na maboko na ye. Tala grandeur na ye. Tala puissance na ye. Tala monene na ye. Tanke ndeko nanga, nano moni suka ya mokilite pe bandela mokilite. Lolenge globe ezali ko tourner. Yeba bonzambe za na lolenge wana. Okomone bandeline pokomona suka na ete. Mebikamu anendo komona ndeko nanga. Nzambo akela likolo na se. Mopesi kimia na bana na ye. Mokangoli malamu. Alobaki babeli babika. Alobaki bazangi bazwa. Oya alobaki te boba koluke ya komimonisa.
amimonisa kati na bino, akokisa baposa mitema na bino, akokisa bosenga na bino, akokisa oyo nyonso ekotungisa bomoi na bino. Ndeko nanga ya motuya ko reconnaître mabe na yo, ko bima na kati na mabe, esiko komona gloire na Nzambe. Libosa kokila, libosa kolukelongi ya Nzambe, mitala, naza na kati na volonté na ye, na kotambola na bonzambe ya solo, na kotambola na bobangi ye, kotambola na bonzambe elobi teke na sembi Bible, na ke église, na ke intercession, na ke activité, non. Kotambola na bonzambe ya solo, ezali kotosa o ezali makomi na ye, ndesika matoyi na bise kofungwama, ndesika mise kofungwama, ndesika tokomona loboko na ye, lolenge na lobaki loboko neza mokusete. Mabe na biso mutu ezali ko empêcher. Alors ndeko nanga liboso mona loboko na Nzambe, mitala nazali juste. Nane loko ezo condamner ngate, yane loko moko teza ko étouffer ngate, liboso yo olukelongi ya Nzambe. Nzambe aza juste fidèle, akozan kopambolo te. Tikete Nzambe na lola mokokisi na bilaka, oya lobaka, azara toujours sima liloba na ye, akokisa baposa mitema na bino. Naebi bosenga moko na bino te. Kasi oya yebi bino malamu, oya permettre te bokwea na video oyo, olanda yango. Asembola loboko ya mawa na ye, asembola loboko ya mawa na ye, oyo ezalaki akokangama efungwama, oyo ezalaki akobebe bonga, oyo ezalaki akobunga emonisama, mokokisi na bilaka kokisa bilaka. Kasi ndeko nanga liboso kokisa bilaka oyo luko mitala, oza juste net liboso na ye, soko ozali juste net, ndeko na komitungisa te, loboko na Nzambe eza mokuse te, makomi neza koloba eza mabe na biso, tala mabe na yo, bima na kati nango, okomona gloire na Nzambe. Que Dieu vous bénisse, on est toujours ensemble, merci beaucoup.